par rapport à toujours vivre le bien suffit bilile le kamalo bana ebele toujours en avant. Ndia DMTV mbote nabino esengo eza ya biso koyeba ke boza ebelo bozolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi kaka DMTV ememelaka bino masolo ya actualité mais ba analyse pe hein na ba réflexion tosalaka sur ba sujet ya actualité ndenge pe toza kosala ezali pe ya actualité en tout cas to sepeli ko partager yango nabino pour que to échanger kaka ba point de vue sur yango sujet yango tozo tikala nanu vraiment na domaine ya sport mingi ya ndembo hein au tobenga en français football. Le chef de l'État Félix Tshisekedi sur proposition ya ministre Mbayo Kitenge a décidé en tout cas pour na ba animateur oyo bazali équipe nationale hein, ba kokako ma ba agent ya l'État c'est-à-dire ba pesa bango ba matricule pour na kolongo un peu na problème où ezalaka donc toujours bazako souffrir alors que basale la vraiment l'État il faut le dire hein, na bango chef de l'État a eu proposition en un ministre Amos Mbayo komi aye pe a pesi ba instruction ferme hein, de sorte que proposition en est comme matérialiser ba animateur wano to yebi ba Thomas ba Evoloko ba sa ebele hein il y a Vita Club Mundele Ndundu ba kokakoma matriculé donc bazala lokola ba agent ya ministère ya sport donc secrétariat général il y a sport et donc comme ba agent ya l'État de sorte que chaque mois bazwaka mois salaire pe to ebi ke misala ba banda ko sala en tout cas nazoti kabino bolanda moi extrait oyo ministre Yambaki bango pe réaction na bango moko to Rolanda yango pe un peu après et bongo to kozonga pour que toi analyser moi moke initiative oyo na ebite bino momoni yango ndenge nini ngana opesa yanga makanisi juste après Kolanda bango. Je rappelle que bozolanda DMTV soko zana na abonné tende onanga ozozela nini cliquez comme abonné ko bossa na te ko cliquer na cloche de notification au monde ngo ka une fois ko komi abonné moni cloche moka moke bimi cliquer pe wana ko permettre yo o rataka lisu te logo seto tiawa to landana no élément oyo nous nous retrouvons tout de suite après. Tous en renaissance, tous en mazemete. Parce que là, tout ça là, tout se limiter quand on a binoti. Tu veux dire que dans le Lubumbashi, tous en a 100%. Moïse, tous en a animateur dans le Popo. Tout ça là, groupe d'animation, il y a Léopard, Moko. Alors il faut qu'on se pèle déjà bino bakinois sur base déjà 30 personnes. Il faut qu'on se pèle déjà parce que vous voyez souka nango yosani. Nous allons malam. Donc il y a moi tout sur la malam. Ce qui te yoka na bino malam, tout ça li makamu tout ça. Ce qui te yoka malam, bino nde bokorate. Voilà. Ngai na sura na mukonzi mboka. Na o etali secteur na ngas pona lobi na ye ezana batu oyo bazalaka ba 12e joueur to sabotaka bango mingi za banimateur. Soki yo koki ko autoriser que l'animateur peut être la groupe moko bien établi, base à la indexé dans le ministère des Sports, base au numéro matricule, base au rappel, dans la fin du mois, mois salaire là-bas. Alors, Mokonzi Mboka Andimi, après si ordre premier ministre peut Andimi, donc ils ont là, ngai na zo liste wana. Natine de la collègue n'a pas fonction publique. Donc, liste nabino, nous déposons au secrétariat général.
parce que comme le col a la secrétaire général, le secrétaire général a approuvé en haut, a tenu le ministre de la fonction publique, que à temps où animé dans le stade, où il y a que la fin du mois, moi ndambu, mais pour vous, moi ndambu, il faut ça en ordre. La désordre boye, au raté bino. Il y a un moment où tu n'as pas de bon ça. Soit par le 20-30. Biso peut tout ça va profane te doyebi ba animateur à part au basa la biso c'est mon stade doyebi bango doyebi que o ya saka ya vita mais aza le part ou aza ka imana aza le part de ça non ils en mwana soki bo sangani pour l'intérêt na bino za malamu mais so boni ko swana boko ratela ndambo boni bo swa parce que il faut eye ba poto lingite ba chane zoya ba match zoya o bato bazokende koma kotondaka baliste non tolingi biloko wana te tolingi en avance eyebana ke baanimateur bazosoutenir léopard baza 30 oyo bakokende voyage et si donc kota wana to revoir yango à la hausse lisusu te na base eloko ya kobakisa eza te parce que deux groupes nyonso ozalaki autour ya secrétaire général mais bato balingi kodivise bato nde bato biso tokolongola tolingi bato basala nini bayokana groupe animation ndenge secrétaire général lobi eza moko tango tozongi awa moto aza na club na ye ake okumisa club na ye eza mabe te mais quand il s'agit ya léopard biso tozosala yango na bakombo ya baclub na bino te tozosala yango na kombo ya léopard parce que oyo ezali patrimoine ya l'état eza na équipe nationale comme équipe nationale eza ya biso l'état yango wana biso toindexe bino na équipe nationale mais nalingi na insiste mabe na bino ezali ka boza équipe nationale ya football. Il y a que football est un sport roi. L'équipe nationale de basket est il faut que ça. L'équipe nationale de taekwondo est il faut que ça. L'équipe nationale de volley, il y a handball, il y a boxe, il faut que ça. Pour Nathalie, la boxe, Mankaba Bundi Awa, Abimi champion, Bozala Kiti. Non, yo Zala qui n'a pas de mais nous avons parlé d'un groupe d'animation. Et je te dis que nous avons Bunda le sous-soir dans le mois de novembre. Et nous avons dit que nous sommes animateurs. Nous avons dit que nous animateurs sont animés. Donc nous avons dit que nous sommes tous ici. Et donc nous avons dit que nous sommes tous ici. Nous avons dit que nous sommes le Premier ministre a mis son sport. Les lois sont animateurs à un club. Nous avons dit que le club a souffert. Nous avons dit que ayebisinga ministre proposition pesinga et bozala malamu ekoleka tokepo na conseil de ministre eleki que lelo ba équipe na biso ya bino na bino nyonso awa l'état azoba bien na bango omoni déjà que ba léger ba équipe tâche lelo yo mokonzi mboka ndimi abongisa martiro bacha ba kiti partout mais tango ba kocha ba kiti partout bino ba animateur o sensibiliser ba ninga ko match résultat ya football ezaka ka misato mokolope bo gagner baninga bino bo sepel baninga balé mukolo musale ni bino nyonso bokende ngemo mais bo poli so bakiti ko buka na banzi ke wana tozo mizongi sabiso moko sima bino pe bo sensibiliser. Dernière chose, balobi décision ebimi na conseil des ministres malade ezali balobi ba rencontre sportive na ba match na biso sozo betama awa ezala a huis clos na ba entraînement a huis clos ikoloba batu ba kota te biso to kolukande moyen pour na bino ba supporter si léopard soki ka malade ngo so continuer comme to kobeta na ngola awa to ko kotsa bino to ko faire examiner bino ba animateur wana na ebiki bozala malamu batie bino na esika na bino na ba fanfare pour vous animer match à léopard match nyonso ali na foot na banzi na ministre d'état Jolino makambo ngesi la ke nyonso ekoleka na RTNC pour mutu avandi na ndako na ye ala na match alors bo éviter ya koyaka na ba entraînement bozotonda malade so ezana mutu moko boyeba te na match boye ezu bato ebele bato bandi kokufa voilà conseil na ngina pesa bino kosukisa wana aux à la disposition il y a secrétaire général ou comme le cola les lots 30 personnes comme le cola salle administration il y a sport la banque est une nouvelle malamu pour na bino ata et vous allez ndambo bi kaza numéro matricule
ata na kufi moi eloko ekotaka na ndako. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, Toti Kolandawana, animateur, hein, Ndenge, Yambamaki, na ministre, Oazako Kamba, ministère ya sport, hein, Amos Mbayo, Okitenge. Ce que l'engeza nini, ezake Amos Mbayo, aza ministre ya sport, moko le roi, ministre ya sport nyo sauté. Donc c'est quelqu'un vraiment oyoye, aza na kati ya ndungu ya mouvement sportif. D'abord, c'est un dirigeant sportif connu, oyo, toebi depuis Kalazaki, même président. Il y a comité olympique, il y a Biswawa, tout y est bien même Nimania, on les a connus, hein, donc Azala qui peut diriger dernièrement Awa, comité, grande commission, il y a des supporters, il y a des clubs montés en Pembe, donc c'est, et puis Azala a toujours travaillé dans le ministère de sport, donc c'est quelqu'un, oyo, ayebi, makambunyo, surtout, contraintes, surtout liées na makambuya sport en général, difficulté, surtout, liées na makambuya sport en général, qui mieux que lui pour comprendre problème surtout les dans le domaine où il y a. Donc c'est vraiment, on va dire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ce qui est a apporté la solution idoine pour les sportifs. Nani a apporté parce que il y a une compréhension, il y a ma surtout d'abord parce que Yemoko il fait partie du mouvement sportif, mais en même temps Azaki le la juge est parti, en même temps Azaki Kosala na gouvernement, surtout na moi makambo etali ba finance wana, donc ayebi ba sorti ba mbongo lié na ba club, ayebi makambo wana très bien, ayebi ba difficulté nyo surtout très bien, et nous sommes contents de voir que Azali Kosala ba proposition oyo ezali salutaire pour le mouvement sportif, hein, et surtout tout dans un premier temps pour le football, ezali eloko biso sengeli to koka ko saluer, mais ba animateur tolandi to kindenge alobi na bango a pesi na bango condition moko sengeli bomoko. On ne peut quand même pas avoir plusieurs groupes d'animation pour l'équipe nationale. RD Sazana Mbongo te po bandako panza on a ba groupe belé et sengeli groupe d'animation et équipe nationale ezala moko. To yebi ke bango nyo surtout ba utaka na ba club différents, mais groupe d'animation et sengeli ezala moko. Alors to yebi ke evoloko a Kabwana kina Thomas, mais bangonyo soba imania ba kabwani na imana a memi pesu ko kabwana wana ba memi yango na équipe nationale pe ba kabwana ki mais Amos Mbayo apesi bango condition ba se rassembler bongo simaka ka ba komimisa 30 animateurs ba yebani ke baza ba animateurs bango wana nde ba koma matriculer pour que bazwaka moi quelque chose na faire à moi comme tout agent il y a l'état ya mboka na biso. Moi je trouve que c'est une bonne chose parce que depuis Kalatoebi ke batuana ba sala kamusala munene surtout na ba compétition minene, mais bazan la défaut moko c'est que bango ba se focaliser ki mingi kaka na bale, alors que la plupart ba club na bango za ba club omnisport, ça dit que vita azaka na football te aza na ba département ebele, imana azaka na football te aza na ba département ebele, mais ba animateur na bango mingi ba vendre la kaka football, et le ministre a rappelé na bango que sengeli na bango soki ba komi pe ko zo salaire au judoka moko boazo représenter la République démocratique du Congo boké ko animer pour encourager au boxeur mogobo ba cycliste, donc veut dire ba sport nyoso tout pour wana et comme makambo zora salaire, donc nous allons vous avoir à l'œil. Mais c'est une très bonne chose. Il faut dire merci au chef de l'État Félix Tshisekedi pour na ndenge a yambi proposition wana ya ministre pe a commission ya yep a pesi ba instruction oyo isengeli. Ce que je vous propose tolanda sikoyo bango moko ba animateur, hein, notamment groupe yakina Thomas boyoka ndenge nini ba s'exprimer et bon tozonga to conclure le son abiso. Je rappelle que vous olanda DMTV chaîne YouTube na yo nde on a na abonné to zela nini, cliquez un simple clic, une seconde na bouton na monyango en rouge ba komi s'abonner, cliquez wana une seconde ya pamba au komi abonné et ko bimisa cloche moko notification une seconde sous pour la deuxième clic et ko permettre na yo au ratar le sous sur toute vidéo awa. Merci beaucoup Tolanda, to kutani tout de suite après. Merci Maman Belinda. Sentiment nangeza sentiment de joie. Omoni loke salami lokola ndenga na yebisa ko kezaki mwasa zaki na zemi. Azako zela mwasi abota. Lelo nde mwasi aboti pona ba animateur. Aboti ndenge nini? Webike likambo yo excellence a yebisi biso. Ngai na sali na makambo ya animation 46 ans. Depuis 1975 na ba ministre nyonso baleka, non na ba chef de l'état nyonso baleka. Na ba ministre nyonso baleka mbala diboso pona na yoka likambo ya Sengo. Oyo chef de l'état a pesi message que ba animateur ba bango sikoyo en charge
ba animateur bakozala na ba animateur siko baba na kozala ba animateur baba na kozala na numéro matricule omoni ndenge na pakulaka peinture oyo ebebisa ngai ilongi wana le ndenge ezali wana nazobina me na tourne bo na keko mona CG nzoka mwa pata na ngai ezali chaque fin de mois ministre alobi yango bien chef de l'état mutayebiseke chef de l'état mutayebisaki ye alobi ke ba animateur soka beti mbunda akoti na bureau CG akeko benda enveloppe na fin de mois mama ezali loko moko na ko botsa na ka ntili wana ngate pona lelaka mingi na lobaka musalo nzamba pesa nga yango wana me ata mukolo moko bakanisila ngate na baleki nanga me nzambe asungi bakanisili biso nde bakanisilaka papa wendo asalaka musala tina dernière minute papa wendo asekaka ngape lelo na bansali 46 ans lelo pe na seki na pesi merci mama merci na kansi omoni mwaso oyo bawelaka mwana moko alobi bakata te me kolo mwana alobaka te bakata te il faut mwana wana bopesa na monaka ye ndenge monanga toma na biso 46 ans ezali loko moko ya facilité ezali loko moko ya mutuya tokotaki réunion pa CG to dialogaki na leki nanga ndeko nanga ifoloko tolobaki boye alors tokoko saboter maloba ya mkonza mboka te tokoko saboter maloba ya son excellence te ngai nandimaki en tant que parent en tant que mutu ango na banda mouvement ngo po nazali président fondateur nga mutu na sali bango nyonso na sali ba Ivoloko na sali ba Malula na sali ba Yolela na sali ba Mundele Ndundu na sali ba Jalma na sali ba Balula ngai mutu na fongola nzela loko na fongola nzela na mona ke mwana créer des autres ate na ndimaki na yamba ki message wana to yokana ki bona CG ngai nazo ataba animateur na zana bango e baza ebele mais dans le premier temps na ndimaki na zwa 20 Ivoloko zwa 10 groupe etika la kaka moko pona nini alobaki groupe etika la moko chef de l'état azali moko ministre sport azali moko secrétaire général ezamo moko fekofo ezali te ezela pona sukiza mama mais na sengaki na Ivoloko ndeko nanga chwamo na yebi ba animateur baza kuna ayebi yango bia tofani na mina makama animation na Malula to yebi to ko sala boy omoni poto chaba infiltré pona yebi bato bapanza groupe bato ya pembeni to ko trier il faut l'église wana na ko yebisa sala lisa ya 10 même animateur ba yebe ndongo zali awa yo moko yebi ba kombo na bango muto na ko mona ke kombo ezana lisa wana za animateur ya vita te ya renaissance te ya imana te ya dragon te kombo na ye e kolongwa il faut soki na moni kombo ya malamu nde na ndimi so na moni kombo ya malamu te me groupe etika libo moko pamboli mbulu amosa lobito ko sepela mbula ya mapamboli mbulu amosa lobito ko sepela mbula ya mapamboli mbulu amosa lobito bana Congo le pare oh le pare bana Congo le pare oh le pare la kati ya Congo biso de lembeli le pare bana Congo le pare. Voilà, boti kolanda wana ba animateur hein bango moko ndenge ba s'exprimer ndenge ba laxi gratitude na bango et je crois que bon sens et sali ndenge Thomas expliqué que ba kutana kinande konaye Ivoloko ba planir ba différent na bango ba sololi mais je crois qu'il faut ko beta CT na likambo Thomas lobi wana ba infiltrer ba kotate parce que même biso public sportif to yebi nani aza animateur te to yebi même ya Mazembe to monaka bango ya Dragon to monaka bango ya Renaissance to yebi bango ya Vita to yebi bango ya Imana to yebi bango donc bo sala ba jeté soyez sérieux pas d'aventure na makambo wana sinon te to senga na msoka na ministre akata na eloko wana batu musu ya opesa ba matricule bazali ezali pe na ba agent ebele baza ba NU tilelo bazoraka ba matricule te bino boye bo vandi kaka boye bazu ba pesi bino matricule to boite to yeba bino bandaka la na musala wana mais l'état zala qui peut obliger te ba comme ça bino ba agent ya l'état chef de l'état sali yango par humanisme et sengeli bo se montrer pe mikolo bokola bolak sa pena na loba bolak sa adultère na bino te ndenge mokonzi moko lobaka mais na loba ke bolak sa ke boza mikole que vous pouvez être responsable parce que boza ba papa toujours mon bino ba âge déjà ndenge bokoli wana Thomas olobi obandi yango ça fait 46 ans na 46 ans nous sous papa tout sous koma koko kokololo et donc je crois
crois que c'est bien. Il faut vraiment que animateur ne va bénéficier de locaux pour lobby créer dispute, dissension. Belle initiative donc du ministre des Sports, mais surtout merci na chef de l'État parce que je pense que social peut tous aller coller là. On a pesa moko ya aspect social pour lobby tous ala suna batute balelaka dengue tout monde rawana ezabienté des gens qui ont eu à servir la nation continuer à coller la bongo kitoko pétate. Voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer. Nous espérons que retenir attention Nabino et ceux qui vont aimer en tout cas boti que la biso like nous aimons beaucoup de likes l'accès bolingo Nabino n'est pas Nabiso mais surtout bon réagir pe na ba commentaire quelle que soit opinion ko bimisa et zalaka na ba insulte té amo éducation malamu kaka ndé animé biso merci beaucoup mais surtout to s'abonner na chaîne Oyo ndeko nango zana na abonner té oza kozela nini une seconde seulement clique na bouton na rouge ba komi s'abonner masolo si le komi abonné ya DMTV kobo sanate cloche de notification et obima o cliquer pe wana o rater sur le moté awa merci Nabino mingi tokutani prochainement soki nzambe abateli biso e boyebi ke soué na biso ezali nzambe abatela bino po sans bino DMTV jamais ezala merci au revoir.